likambo nini lisusu oyo ebimi après ba video ya libala ya Cardozo na Omar. Lelo toye lisusu na likambo mosusu ya sika oyo ebimi kaka pona tonton Marcus. Alors tonton Marcus toyebi biso nyonso azapeka comédien na biso asalaka théâtre selon ba rumeur tonton Marcus azalaka mobali ya Cardozo. Alors lelo toye na ba vérité chez Exibotela TV, lelo tolingi toyeba eloko nini oyo ezoleka lisusu na internet, eloko nini oyo tonton Marcus alobi, likambo nini ya grave oyo eyindi lisusu après komona ba video ya Cardozo na tonton Omar na internet. Et puis to bossa na teke mikolo uti koleka to mona ki tonton Marcus azalaki na ba video na ba photo na souris na biso oyo asalaka théâtre, to mona ki souris akendaki ni Canada et puis bate bele balobaki ke tonton Marcus abeti Cardozo 12, tonton Marcus akomo bimana souris, tonton Marcus aboyi Cardozo. Alors lelo tozoyeba réaction nini oyo ya tonton Marcus, eloko nini oyo tonton Marcus asali après ba video oyo ya Cardozo na Omar Kabongo. Alors mbote na balandi nyonso ya Exibotela TV, bambote na bino esika bozali kaka ndenge toyebisaka bino na système a bien na ndenge moko ya bien. Donc soki eza mbala no ya liboso okoti na video na biso, soki eza mbala no ya liboso otrouve chaîne na biso, soki vraiment eza mbala liboso otrouve chaîne oyo, en tout cas s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala kitoko makasi. Alors lelo toye na réaction il y a tonton Marcus. Est-ce que c'est vrai tonton Marcus abimarana Cardozo? Est-ce que c'est vrai vraiment tonton Marcus akomaki kobima na souris concernant libala ya Omar na ton tantine Cardozo? Naza si na outil déjà ko expliquer bino pona likambo oyo. En tout cas soki okoti na ba video na ngai okomona video oyo eza après video oyo, okomona ke na expliquer bino avant video oyo, okomona ke na expliquer bino déjà concernant ya libala ya Cardozo na tonton Omar. Alors libala oyo e créé moi ba trouble et belé surtout na ngamba ba comédien, kande boyebi ba comédien na biso bazaka pe ba songi kande boyebi ba comédien na biso bazaka banzela mi baba bambelo a minu mibale, kande boyebi ba comédien na biso ndenge bazalaka. Donc affaire ba vidéo oyo e créé polémique lisu makasi na monde ya ba comédien. Tonton Marcus azaka na Canada, aza comédien oyo a vivra na Congo, après Congo ayaka okende Canada. Donc selon ba rumeur moi sinda bengisaka na Canada, selon ka ba information kande ezalaka bino boyebi ka mboka na biso. Donc kande boyebi mboka na biso Congo ndenge ezalaka, donc ba information etambolaka nango ka etambola. Donc ba comédien de bazalaka soki ayebi kaka likambo mo bayebi secret muninga betela ke secret olukaka apanzango na bato nyonso eza ndenge wana nde ba comédien na biso batambolaka. Alors tonton Marcus selon ba rumeur toyokaka ke abimaka na dozo 1000 esprits, mais tonton Marcus avandaka na Canada, avandaka na Kisasa te. Alors mikole uti koleka tonton Marcus abengisaki souris na Canada. Nangai na bino tomonaki ba video oyo esirkilaki souris aza na Canada. Alors batu balobaki batu bayaki kolobela selon kibombanda ya Cardozo na souris, batu bele balobelaki yango na internet. Siko tovandika botomoni video oyo ya Omar na Cardozo ndenge bimaki et pesi lisu makambo balobi tonton Marcus aza très fâché, donc asiliki makasi pona Cardozo. Est-ce que eza ya solo to eza ya lukuta? Est-ce que eza ba rumeur to eza vraiment likambo ya solo? Po biso ovanda na biso ba comédien bango mo bayela biso makambo. Do ba comédien bango mo bayaka kana makambo ba imagination to mona mamba baby awa. To uti komona mamba baby awa nde papa ibuta lekaki alobaki nde ba comédien lobaki concernant mamba baby, et après ba vérification to ye komona ke ezaki nango ya lukute, ezaki nango ya solo te. Do ba comédien bango mo bateka na do balinga koyoka muninga na likambo te. Soka yoki ka muninga na likambo directement aye abandi koloba, directement baye babandi koloba o esengela ka ba loba wana kande ba comédien loba to yebi ba comédien mboka na biso nde ba loba makasi. Alors Marcus na Cardozo, est-ce que relation oyo eza ya solo to eza ya solo te? D'ailleurs ce qui relation ya Marcus na Cardozo eza ya solo eza nango mabete po bazana bango ba comédien.
baza bango ba comédien lelo ba comédien na biso bakomaka kobala mibala poto ba comédien na biso bakomaka azuma mobile nemo na poto abali akena e azuma mobile nemo na poto abali akena e combien de comédiennes o ba ke poto jita ye wana kala mingi ta ucho kena e awa États-Unis malgré bo fingi jita malgré bo lobby o esengela e bo lobby pa jita malgré bo fingi na mobile na e mais abali na e mobile na e o akoki na e o abongi na e akena e poto avaya na e kota la Marquis aza comédien Marquis aza congolais Marquis aza comédien aza congolais d'ailleurs akitaka Kisasa pona ko jouer ba théâtre na ba photo o capture bo mona tieli bino o eza na Kisasa akitaki Kisasa pour ka ko jouer ba théâtre na ce qui vraiment donc ande baloba si réellement relation ya Dozo na Marquis eza nango ya solo eza nango pe mabete wana etala nango ka Cardozo ba réaction à Marquis wana eza bino de ba fan de bo luka biloko wana pour ba commentaire na bino tant bo finga Marquis tant bo loba na Marquis o monie likolo beng sa suzi na pot na suri na Canada tande Omar abale lio mwasi tant bo finga toto Marquis na batu musu bo finga Cardozo pona Marquis esa batu musu ba finga Cardozo ke Marquis aza pede yo komo ko bala Marquis ko linga Marquis aza pede mais relation à Cardozo na Marquis to mona ngote toyoka ka relation à Cardozo na Marquis po ba comédien bango ba panza asango o kutu Cardozo aliara Marquis mbongo o kutu Cardozo boye mais Cardozo ngo obo panza asango aza muninga na bino bandeko nanga toyaka kaka koseme trouble te poso tobi toyo otangaka bakombo ya bacomédien oyo bapanzaka baninga na bango basango bokamwa misu mpe bazaka omona proche na ye moko mais ake abimisi baverité mosusu yango toyebisaka bino likamba verité so evandi nango mpa mutu moko okufa nango ebima te mais so ekomika na bato mibale yebake mutu oyo oyebisaki ape na camarade na ye yango nde esika mabe ekomaka yango nde esika problème ekomaka lelo awa Cardozo otomoni no mar mais bate bele ba fingi bate bele ba ko finga Cardozo siko eza ku tournage bo fingi siko so eza ki libala ya solo tonga to suka ndenye Cardozo za mwasi te Cardozo bongi na libala te persinga bata Cardozo ezaka na lilemo e créer polémique moko jeté comment Omar ko linga mwasa za na piercing comment na Marquis ko sala boye Omar mwasa bata Marquis est-ce que Marquis yemoka bima déjà na TV Marquis yemoko na kiyemoko penza est-ce que d'ailleurs mona tonton Marquis abima na TV yemoko be pas présenter biso ke mwasi na nga eza Cardozo na ebité eso bandeko musu bazaka na preuve en tout cas nga na loba likambo na nango preuve na koki jamais ko confirmer likambo o na za na nga na ba preuve nango te donc nga na koki jamais ko confirmer likambo onga Ursule na moni ke na ba preuve nango te na yeka ko confirmer donc il faut na confirmer likambo o na za na ba preuve nango donc soki na za na ba preuve likambo te na ko yate ko confirmer nga na ba preuve te ke Marquis abima na Cardozo ke Marquis azaka mobala Cardozo na ba preuve te naza vraiment na ba preuve wana te de moyenne e ko yebisa bino ke o Marquis kuta siri ko Marquis eza ba fan de ba lukango to mona ba commentaire bato ba ofinga Marquis to mona ba commentaire bato ba ofinga Cardozo bato ba loba o kibombanda ya Marquis na tonton Omar to mona nkana ba commentaire na mona nanga ba vidéo circula ka to Marquis abengisa souris na mona ka nanga onyoso ton souris kenda Canada to mona na biso menga na kotaka pena na mozindo likambo wana te po na yebi relation ya Marquis na Cardozo ti. En tout cas relation à Marquis na Cardozo mi l'esprit nga na yebi yango te yango bomona likambana ezala même na ba fan ebele ba benganga ka exil to mona ote exil botela TV likambo to mona yango ningisi internet likamba suri na Marquis na Cardozo ndenyo obeti yango kara na kota yango te po na yebaki mutuna makolo nango te yango bomona nga na tikali collecte émission wana awa te pona yebaki mutuna makolo nango te nazoki vraiment temps ya kolandela yango te pona ya ko expliquer na bino likambu nini oyo elekaki epa ya Marquis likambu nini oyo elekaki epa ya Suri comédienne na biso joa kitoko boye aleka mingi na Ada Ilunga TV na yaki te pona expliquer bino yango wana yo yebisa bino nga na yebi relation ya Marquis na Cardozo te alors boze bele obo komelanga boze bele obo benganga lebela no likamba Marquis na Cardozo tala batu nazo mona kandeka bino bo mona na ba commentaire ndenga pe na mona na ba commentaire ke Marquis na Cardozo bazaki monster mobile ke Marquis na Cardozo boye ke Marquis aboyi Cardozo pona vidéo o circulé ya ye na Omar Kabou bandeko nanga Cardozo za mwana mukete Cardozo za déjà mama bana
Cardozo a mwana mkiete a déjà mama bokanisa te ka ba star na biso soti lelo babali te za po bazanga mibali babala bango misu bazaka na ba pena mobala ya proposer mais ye moka boyi na ye misu bazaka na mibali mobali pas proposer a boyi misu pe mibali ba proposer bango te ti lelo do bavanda na bango bozomona mais bokanisa te ke bazaka na mibali te. Marquis a mobali kitoko Cardozo pe a mwasi kitoko so baza mwasi na mobali elongola bango pe eloko moko te elongola bango eloko moko te botika ko confondre bablo mosusu. Omar na Cardozo na ebisi bino déjà que ezaki tournage et ana bate bele batomboke nga pourquoi na bimisi vérité que ezaki tournage mais bino moso botali ba vidéo on a taki 2 jours avant boye ba keza tournage pourquoi biso bat internet to linga vérité te to yeba keza tournage so bo remarquer ba veste o Omar Kabongo alata ki na religion wana eza ba veste o Omar Kabongo azala nango alata kango so bo remarquer robe o Cardozo alata na civil eza robe o Cardozo alata na tournage o tomona na libala ifoku o grâce dozo la senga ka mariage sko pourquoi bo linga vérité te pourquoi boya komena senga pourquoi boya kotindela nga ba message pourquoi boya kokomela nga pona lobi vérité que zaki libala ya solo te eza libala solo te eza tete bande ko sona bo s'abonner te na dozo officiel boke ko s'abonner kuna na chaîne Cardozo bo mona libala o ekoleka na chaîne Cardozo bo mona théâtre o ekoleka na chaîne Cardozo soki na bo s'abonner te boke ko s'abonner kuna boko ma Cardozo mille esprit boko mona chaîne na ekoleka kuna eza théâtre. Marquis na Canada a la vie na ye ce qui Marquis abima na dozo eza nango mabete bo mona bon un jour bo balana to mona ka nani Naomi Lufuakenda to mona Naomi Lufuakenda na mobile na kalala sala théâtre Naomi sala théâtre ba vivre na kukuti ba yako bimisa ngo na posa bangwana ba balana ki alors ce qui Cardozo na Marquis babima premier ça so babima po ba sepelisa nzoto a esi la ka bongo mais so babima rapena po ba balana a au mona Marquis ota la vie na été Cardozo po ota la vie na été ba bala d'ailleurs Marquis nga na Canada na yoka Marquis abale na ebite mais o nga na yoka na Canada et ya Marquis abala nenga na yoka mais tant ba rimer ebima ka abengsi souris et souris kutu moi sina e abengsi souris po bala souris et aboyi Cardozo tant ba rimer zo bima eza nango makambo nyoso makambo to koma biso ko sipote nyoso za makambo po esi to botama na mukili tant que toza na mukili makambo esila te makambo esila kaso mutakufi daya kuta ta mutakufi makambo esila te po mutukuta za kufi ana na lilita me bo mona ba rimer zo bimaka kemboko azalaki kutu boye abanda kutu ko sala boye e abanda kutu ko bimane intel. Donc tant que toza ba humain tant que toza ba être humain makambo ebando bima kaka alors ngai na ebi relation ya Marquis te moyena ya ko éclaircir bino à propos ya likambo oyo ezate mais to mona na ba commentaire nazo regretter kana bato bazo finga Cardozo nazo regretter kana bato bazo finga Omar Kabongo kota la couple ya Cardozo na Omar Kabongo eza na kutu ya théâtre bo moni ndenge spécial lengi bomoni ndenge epesi lengi eza na nkutu ya théâtre mais bomoni bino moko ke couple o epesi lengi makasi voire même jusqu'à présent bato mosusu baondima te bate bele baondima te ki eza théâtre bandeko nanga so eza mbano ya liboso nde toyebisaka bino donc yo ozolanda biso soki eza mbano ya liboso vraiment osabone okommente olike e osala bien j'aime na bino esalaka bien bacommentaire na bino mpe esalaka bien en tout cas bapartage na bino yango nde toa nango posa donc soki mpenza oza fani ya dozo soki mpenza oza fani ya Marquis soki mpenza oza fani ya numéro 1 ya tonton o Omar Kabongo en tout cas partager vidéo oyo e osala malamu mingi ndeko nanga yo okoti soko partager vidéo o nzamba lola aopambola yo e osala nango eloko moko te soki opartager mais nzambe ya lola nde akopambola yo donc opartager vidéo o ekolongola nango eloko moko te partager yango na bandeko mosusu partager yango na ba collègue no ya WhatsApp partager yango na bandeko mosusu o ozana bango e osala kitoko makasi. Donc likambo oyo ezaka pasi lelo Cardozo afingami lelo Omar Kabongo afingami o Cardozo kutaza mobulu Omar oke koya na Cardozo ndene ba mobulu musu bino bolukela bango ezalaka po bomona bango sur scène mais na ba vie na bango bazalaka bongo te na yako yebisa bino na yaki ako yebisa bino concernant Muchopi likambo ebimaki pona Muchopi sungi ba rôle ba pesaka bango elakisaka ndenge bazali te
Cardozo lelo batebele babenga ye mobulu kapo ya persa na mbebo. Mais bobosani ke ko persa na mbebo wana na lolemo, ko persa na lolemo wana eza ye. Yenda trouvaki yango bon. Ajishaki bon a percer eza vie na ye. Kande baloba l'apparence trompe. Donc apparence na bango oyo trompaka. Boya ko kanisaka te ke o ndenge bazali bazala apeka abongo. Omar Kabongo andeni. Omar Kabongo andeni po abonga na Cardozo te. Donc bandeko nanga likambo yo eza filmé. Ce que zalaki ya solo melingo créer bombe. Pour ezako to filme to moni déjà et créer bombe et créer ba mambebele. Siko boye bisanga soki likambo ezaki ya solo. Ingo créer bombe andeni. En tout cas botika tonton Marcus Kimia azaku tata na problème na binote. Donc tonton Marcus likambo bande azata na problème mon côté. Donc ata na problème mon côté. Depuis likambo bande ngana mona nga tonton Marcus alobati. Na moni nanga réaction na été que o a lobby o a plibier o a commenter ezaka ba fan de boluka ba problème ezaka ba fan na Cardozo ezaka ba fan na Marquis ezaka ba fan na Omar Bino de boluka problème na ba comédien mususu o ba mesana chochocho na ba comédien musu o chochocho ezaka mboka na bango na ba comédien musu o ba mesana koloba bango nde ba oya koloba mingi à propos ya likambo do bango nde ba opelisa lisusu moto à propos ya likambo o ke bo monte que ceux qui Marquis sango ya solo bimana Cardozo ke bo bebisi la Cardozo libala ngoti car biso to loba vérité ke eza libala ya solo te eza libala ya tournage mais bino ba misu bo yo loba ke o te ya solo bino bo ebite ka libala tournage balatela ngo pa alliance bo ebi ngo te ke libala tournage balatela ngo alliance libala tournage pe balatela ngo alliance alors bandeko to tika koloba bablo mususu esa malonga te esa propre te to bebisela ba comédien ngo ba réputation te to bebisela lelo soki Marquis na Cardozo bazala pe mwasi na bala solo sko to luka bakabona ka après vidéo opona olukani so bakabwani na ngana o tozwani tozwelo côté do soka za mobile na ye a mobile na ye alingaka ye a bolingo na ye alinga ye soka mobile na ye ata ndenga mu d'ailleurs ye pas à sala théâtre donc soki Marquis sa mobile Cardozo soka bimana Cardozo a luka vérifier soka yebi ke ça ngo scène o sane le côté pour na scène ba joua bon na scène ba sala bongo bazala capable o sala nyoso soki baza na scène baza capable o sala o libala ba olekisa ngo boye ba olekisa ngo boye et créer problème te la famille to tika ko luka problème place problème ezate to tika ko créer problème eza likambo esi leki to mona Cardozo benga ki na émission lobaki oui Cardozo peut-être o luka créer buzz na eza mabete eza mabete a star o ya directement tête aya lobaki eza théâtre o luka ka créer buzz na epoza théâtre o yebima kalaté alors luka créer buzz na ye alors to tika babiloko wana esala malamu mingi te tonton Marquis Kimia esiko zali soki Cardozo vraiment azaka mwasi na yo ya solo en tout cas Kimia mais soki pas mwasi na oteza nango ba rumeur en tout cas limbisa bato nyonso ba luka ba sali réputation na yo tonton Omar azana ye tonton o aleka da ne miso ba tuna ye déjà mokolo nini orobala lobaki a obala kaka na moi o ezo ya donc samedi comme ba moi ngona no esili nango te ba samedi pe ezaka ebele to kozela to mona libala soki arobalaka mwasi o ya lingi so pa robalaka Cardozo so pa robalaka mwasi mususu to mona libala so pa robalaka na pete eza pe problème te po batu nyonso te basalamaka po babala donc ezaka bongo onga na yela kibino à propos ya likambo oyo bandeko na nga ebele bafana ixi botelo ebele boza ebele o bozo komelanga à propos ya relation ya Marquis na Cardozo en tout cas nga penza relation na bango na yebi eloko moko te na yebi na nga te ke Cardozo na Marquis bazaka mwasi na mobile donc c'est ba rumeur ndenge bino boyokaka selon ba rumeur ndenge pe ngai exi botelo TV nazoyoka yango alors na vérifier yango te na luka pe kokota na mozindo te pona yeba mais comme botuninga comme bozalaki ebele ya koluka kotuna biso kolobela biso en tout cas to koluka to contacter bango to yeba soki relation na bango ezalaka vraiment ya solo to ya lukuta merci beaucoup na balandi nyonso ya exi botelo TV en tout cas merci na bino merci na bato ba osala biso confiance merci na bato bazobengaka biso merci na bato oyo pe baosala ba remarque bwende esalaka po mosala na biso ekende liboso
donc continuer toujours na mosala na bino oyo bozosala ya kosalaka biso baremarke, bozwaka numero na biso olingi osala remarke ozwi numero na biso eza wana okomeli biso e osala malamu mingi. Donc continuer kosala baremarke, continuer kopesa biso basuggestion na bino, continuer kobenga mpona kosala baencouragement na bino, en tout cas ezalaka malamu mingi. Ndeko na ngai yo oyo okoti mbala liboso na chaîne na biso, osabone, okommente, olike, opartage, en tout cas e osala kitoko mingi. Bisous, bye.